Prophète voyant, pourquoi voyant bandeko baroye ba pourquoi bien ko prophète voyant mais voyant on m'a dit que zapena moi molili maman nanga c'est un man qui onaté na yebi kutelo kozolo baté les sazana dit papa yaya na Denis c'est mon grand frère a oza papa ndengeni OK tangela 4 prophètes au yebi ya mboka na biso ata prophétiser sur yo Denis si ondi je crois 4 gars ah difficile. Avec les histoires ici, Eza ko édifier peuple ya Nzambe na nini. Pasteur, limbisanga doit dimanche, mais répète après moi. Nazandoki. Ce ya Zambuma ya Opola, ce n'est pas tout le monde. Si les lois na histoire ya Tchad, o ya saliba plein le kwa ngazate. Avant que ça na ba Tchad, il faut bandawa. Il y a zo ganga pour bandawa biso to yebi ba plein prophète Denis ça. Voyant na za na ba business, je suis patron. Soit to lukambongo na ba politicien, to critiquer entre biso na biso. On dit boy. Voyant na za, Nehema Sikatenda za, Francis Joël za, Maxelo za, Kiziami za, Soni Kafuta za, Mapasa Baolimwa za, Ejibayama Piaza, Muku za, Kakenza za, Tambweluko Kiaza. Kindumba Boza. Ce sont des futilités. Viens lukambongo na ba rôle mususu. Même derrière tout acte il y a un esprit. Lorsqu'on entend la prophète Denis les singa zo pas pour la boy, azo loba ba vérité azo loba. Esprit ni neza ko animé. Église pasteur Denis c'est comment wapi? Et boyo tout na ngani otem telo. Okra. Okra sunini. Kombo na ete ba komba mi pesa. Nzondo. Na ebi ke yo linga anu makambo a conseil to bo yango. Prophète Nehema assassin là té. Par rapport à quoi? Est-ce que yoka na tozana ngana Kinshasa? Est-ce que c'est la même chose? Vous croyez et vous pensez que nga voya icône de la prophétie congolaise? Icône? Oui. Yondo za mieux placé église à pasteur Denis c'est comment? Bon ninga telemi penja na zo. Est-ce que pasteur Denis sa finga ngana bemba Jérémie Maemba? Albani. Moi si na ye mama Tinales. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi Koleke mapapu masope mafuta Tokokesika na longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus Mabé Nzambe zawapi mbango iko wapi. Donc la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste et députée quoi. Na banda kuna bino bisika na soboko landa biso siko toza elongo na émission na notable sainte. Ya mokola lelo eza penza sombele suka bisengo ndenge ba lobaka. C'est comme ça qu'on le dit. Mais nazane sengo ko yambela bino lelo na table sainte le prophète voyant. C'est comme ça qu'on l'appelle hein, prophète voyant. Mais avant toute chose, j'aimerais retourner rapidement à la régie, prendre un élément avec Alain Kiakala qui chapeaute la régie, Yves Bolofa Zikri et bongo tokozonga na mwan ngonga tango. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône Salaboy. On y va. Assis sur son trône Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône Fandi ça y est, fandi ça y est, fandi ça y est.
Esika Yesu afandi. Afandi. Merci Jésus. Ok, de retour sur ce plateau, Papa Guy là-bas, là, Losako, Mokondi, Maman Laurienne là-bas, là, Losako, Marlène Mbouyi, Losako, Nayo, Nathalie Mosibo, Losako, Nabino, Nosobonadi, Bissone Cab, Maman Betty Kokelea, pourquoi pas, Maman Foura, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, et Papa Caïs, que le Seigneur vous bénisse, Maman Madekebani. Je regarde déjà mon invité, il s'appelle le prophète voyant. Ah, prophète voyant. Lelo vraiment côté dans les Nazaréens. Bonjour, shalom. Bonjour, shalom, Maman Tiffany. Bonio. Nzambaza monene. Non, moi moto likambezali. Non, ça va, sauf que naye na komisi Nzambe. Mbala liboso oebi depuis les Nazariens banda mbala liboso hein. Oui. Mbala liboso en plus na koti bureau trop chic. OK. Vraiment félicitations. Merci. Na musala malam. Merci. Mais papa voyant na habité boni mosala Nzambe bakangi l'église. Bozo ko lia ndenge ni mena kasengi normal même libumo ekiti mais oza toujours en forme santé za malamu. Bozo ko vivre ndenge ni pendant que bakangi l'église. Maman Nangai. Il y a ce conduit le ministère et avec l'église locale. Il y a des hommes de Dieu Oyo Nzamba pesi bango musala temps plein. Et tant qu'il y a des hommes de Dieu, ça temps plein pour nanini na église. Il y a aussi des hommes de Dieu oh aza pasteur, aza prophète, apôtre, évangéliste, aza na ba business na ye. OK. Oyo ata ba kangi église locale. En réalité, ba kangi église nini locale, mais ba ministère abasala Nzambe kangamite. Awa siko nazotanga kombo Yesu. Je prêche la parole de Dieu. Nyambo komika na ba Facebook osenga bat bambongo hein. Mais penage somo. Ah bon, nous na découvrir yangote. Nous na zana ba preuve ya pasteur wa sengi mbongote. Et demandons si une offrande ce n'est pas péché. Nulle part na Bible ba lobela condamnation ya osenga offrande. OK. Merci. Prophète voyant, pourquoi voyant bandeko baroye ba pourquoi ba benga ko prophète voyant? Ça comme tata na maman ba botelote mais ba benga ko prophète voyant. Je pense Maman Tiffany Oyebi Nzambe na biso azwa lokumu. Bible lobi autrefois en Israël, mbala mususu na Israël. Tangu peuple zolinge kende ko consulter Nzambe, babande ko loba allons to kende pas ba voyant, c'est lui qui appelle aujourd'hui les prophètes. S'appelait autrefois le voyant. Mot voyant ça signifie simplement prophète. Mais l'autre fois ezaki ba voyant mais na mincho ba voyant ba kabila on bateau ya soloka to tikila ba ndeko ba voyant so ka voyant ezanganga so ka voyant mais Maman Tiffany kabino ba pasteur déjà bo sokola e ban ki prophète na kombo na mais voyant au moins que zapi na moi molili Maman Nangai na niveau nanga kobeta lisolo ya magicien marabout liboso nanga eza trop bas parce que bangonde ba ya kotika bondoke pananga. Je parle dans mon ministère, dans en général. Vous avez déjà expérimenté cela? Plusieurs fois. C'est un man qui on a été. Nayebi kutelo kozolo bate, aux amis placés. Les Nazariens banda toyebi yango, mais c'est la première fois na le ka awa. Oyebi ke voyant ta na ba TV na le kakate, na ba radio na le kakate, mais na zangi mbongo te. Ndenge muta vivre ka sur cette terre des hommes na vivre. Hein? Je n'ai na lobela qui on a comment pendant que notre Dieu ait la capacité de tout. Ozomona mama. Oyebi lelo bana Nzambe mingi, les hommes beaucoup ya bassin na Nzambe. Tokomi coincé. Ozo comprendre ngai mama. Okay. Tokomi maudit, to silly fox parce que nazolu kana sala likamunete ntela salaki. OK. Ozo comprendre mama. Et le quoi Tiffany salaki ngape fo na salango. Te Nzambe tanga bengi Tiffany benga ivoyate. OK. Hein? Personnellement, na kontakana tout ce que Dieu m'a donné. Le col a dit pour la solution à bananani. Yanzambe. Des prix na botami, na yambi yes le col a mo kondipe mo bikis. Un jour, na ko quitter cette terre des hommes
pour aller à paradis. Non, il y a ça la main qui en a. Mais voyant beaucoup ganga na habité na linga qui pambate na yambi o mingi penza po été ces derniers temps ils en a ba vidéos ont circulé ils en a ba images ezali ko leka ba émission ils ont tapé monde entier oyo moko ya bande ko na habité sukaza yaya et pas na yo le prophète Denis Lesazana dit papa yaya na Denis c'est mon grand frère ah oza papa ndengeni. OK prophète Denis Les wa ningisi penza Kinshasa hein azolo ba makambo na habité so landi ba émission na ye trop voilà tous en face il y a vidéo oyo tangelanga 4 prophètes au yebi ya mboka na biso o basai o yebi pendake o soka prophétiser ata prophétiser sur yo Denis Lesi ondi 4 kaka Charles Lesi c'est OK na boy longo la famille na yo po wana mara po na fego na yo te longo la e tika e 4 oyo bena prophétiser sur yo pe nos aboué. Oui, j'ai confiance, je crois. 4 gars. Ah, c'est difficile. Pasteur, l'émission a été dimanche, mais répète après moi. Nazan Doki. Nazan Doki, tempo. Non, la vérité. Non, c'est mon 4. C'est difficile. Non, Luka. Nana ba topio ba kombo soki oui. Te yo pia kombo te ngamo nazo Luka nazo zela to nazo témoigner logo moko te. Ngai pe na kotika tena ndimaka boy bande ko to mona matin midi soir. Allez heureux. Ah, c'est difficile. Oh. Limsa. C'est méchant quand même. Non, c'est pas méchant. Na bon numéro te oyo ngai na moni ya moni. Na lobi ka singa tanga ba kombo. Soki moni wana na kombo te wana te. Ngai moko nazo zwa te siko yo kozelanga nde. Olo ba prophète, c'est méchant. Oui. Olo ba prophète. Oui. Osiko yo zo luka ba prophète. Soko tanga ya ta moi pasteur, oboy pe famille. Po moi moko na ndimaka ngai vraiment Charles Lesi yo boye. Siko ngai na kotia libanga. Ngai siko ngana ndima na continue. Te ko ndima epete mais ngai na ndima epo na to testa yenga na ba Roger Lesi to testa tata wala. Mais à long to longa été. Mais les restes est difficile limisanga vraiment limsanga parce que pas de problème. Ndangela si 5 bons pasteurs oyo yebi ke tango vanda ka bozo tala bango. Yo zo problème noté. Yo ndangela 5 longo la famille. La période. Oui, période 5 pasteur Mugal. C'est la terre m'a bêté. Seigneur. Oui, comme tu m'as dit. Oyo zo le. Tokei, oui. Ah, papa, ba mela mutu mondo te. Na lero oyo, na ko mela mutu mondo te. Basta. Na ibso ko kileza ko peba. Na na posa ko sekate. Mon kileza ko peba. Oso tangi moko. Dans la Congo, nyonso yo zaka na pasteur moko na lero oyo. Parce que yo boy Charles Lesi na longo li. Longo la ye. Donc ceux qui na longo li ba ta famille wana o pena o témoin na suki na. Et tu as les 4 non ogosuka wana. Fona tanga 4 papa na ko tanga nzamba betinga film. Na ko ya ko tanga na ndimi nzamba beto film ba bana banda ko baloba enfin. Lelo dimanche ba to tala ba TV ba pasteur na bango bazo teya. Na lobi te ki baza mabe mais ngai na koki ko témoigner mutu soki na preuve na ito ngana ba totangela ba kombo na bango soki oui o tcheko o monte yoka yo cha na koloba na ngai loko te tanga na yo po ngamo na zozwa te siko yo ko expliquer ngani soki na mwa libanda na ondima te kana Kongo eloko na ngo difficulté nalo parce que ba passer au sobo to témoigner okuta ye babilo msuili donc siko il est difficile basantu nyonso tozali na bango basila sikoyo nakoya kotanga motu tanto aza na makiona tanto aza na kindoki tanto aza na magie tanto aza na bakisi otangelanga te mpo nazozwa te basali baza na bango je répète toujours laisse-moi arriver bao bazoya je l'ai toujours dit ça m'arrive na bakabo et ça langa moi plaisir et en comprendre que au Vandaboué chef de l'état landa mission na 60 ans d'indépendance ba bengi yo Denis Lesi pas président de la République à lobby c'est la liste il y a 10 pasteurs au bobo yana bango awa na ozo papa kilani
papa ya kala wana papa nkina na ozwaye papa na komina 90 quelque papa na za série papa na za série papa nkilani aza série après azoluka oyo chef de l'état nazoluka nano parce que nazomona te nakokende ata nakelani c'est difficile papa na lero limisanga c'est difficile pourquoi ozala boye nazala boye nini papa makambo oyo ya molimo ya komplike. Qu'est-ce que tu reproches au pasteur? Toza sous stabilité. To komi mélange trop. Parole avec trop de mélange. Parole moi singana loketo parole. Alors na muto yo ndi pesa na bateau na lapela bandai. Mais na yoko mona jour moko na vanda ndako bona mona frère moi ayoko komelanga ono parce papa na yeko tubela na biko tubela pa na ngatenga na perspective no tabité na yeka na lo papo na ko misala mabe nini ono omoni mutu songolo ana ngana eto zala ensemble mais siko ayelinga azulinga mbana mususu manana siko asobeli jip siko ngai siko na kosala ndeni ni papa na miboma na lobela ye obina sangabi papa monana amubai na yo abe mbana nga yepe passer mobali siko mutu ana zaki pa na nga lokola musantu na comprendre bien homosexualité batangela tanka 4 prophètes makoki te alobi ke bazate na temps oyo mais pendant que bino bozo ko benga na ba prophète na ba c face ya ba discours nyonso prophète de Nisa zolo ba actuellement na ba média Mama Tiffany servante de Dieu avec les histoires ici eza ko édifier peuple ya Nzambe na nini na vérité non quelle vérité mais bah qui va se dire bazate non to bombi peut pas est-ce que c'est Denis là c'est la première fois qu'il y a le bango attends la Bible Élie avait dit ça Élie avait dit ça non, maman est-ce que oyebi combien de chaînes à YouTube eza sur cette terre mais yo pozo régner na ndenge na yo bat ba bongo limité ma la chaîne les Nazariens combien OK tes chaînes les Nazariens et yambi ba saint na Nzambe combien oyo na nzela na yo bato bazwa solution soki mutu alobi ke na ndimaka ba chaîne na YouTube te les opinions na ye par rapport à quoi mission à Denis le César yangaité ministère na ngeza ya Denis le César ba pasteur ba bomi mboka wana psko sangisi benzabi ba pasteur te soki alobi avec le respect nazo pesaye étant que vieux soki alobi ba pasteur ba bomi mboka ndenge balobaka muyaka moko ndafingisa ba yakanini nyonso so ya zambuma ya opola ce n'est pas tout le monde non te soki je parle bien je parle étant que voyant ya mboko yo icône de la prophétie congolaise parce que toyo c'est la publicité ya ba prophétie te mama nazali le seul prophète na mboka na biso oya kei na Tchad ti lelo na histoire ya Tchad oya sali ba plein lo kwanga zate non c'est bon étant là qui ça va image non maman Tiffany tu sais pas plein au prophète Denis Sassana na mboko na Kinshasa na Kinbabi on commence à Jérusalem à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre avant que ça na ba Tchad il faut bandawa il azo ganga pour bandawa biso to yebi ba plein prophète Denis ça maman Tiffany banzondo maman Tiffany tokoki kosala plein à Kinshasa to faire déborder ces bateaux mais na souka la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement est-ce que biso to banzo le kana plateau pour critiquer d'autres hommes de Dieu et pour dîner d'autres hommes de Dieu non sango malamu eke wapi où est l'amour de Dieu wapi bolingo nzamba yebisi biso aimez-vous les uns les autres tenga pe na tangi komba mutute nga na zongi kana ndenge yo lobi na ngai le prophète Denis le sabi ke amona kate ezaye moko lobi yango te na Bible Élie alobaka ngo je suis resté un seul prophète en Israël nzamba yebisi yondo lobi yango il y a encore plus de 7000 on no bakumba mele ya ba jeune o bazoya bino de abosu yo so bandakala voyo bandakala ba jeune onde ba oya ya sika bango ne prophète Denis Sassou ndima mais non maman il faut pas dire ça soki biso to banda kala ba jeune yo bazoya ba jeune boya po batei bango sango malamu mais bino bote ki bo polite donc na quoi na manki on azo tonga papa voyant prophète ozo ebate atangi pola na manki ona na alobi yango yo molandi ba vidéo ezanga Mama Tiffany so to luka mbongo na ba politicien to critiquer entre biso na biso olobi ke prophète na biso ki to luka mbongo ya ba politicien voyant na vivre Canada na dimpe offrande voyant na za na ba business je suis patron
ya musala nzamba pesanga en dehors de l'église. Je suis patron à 4 business nanga. Na otina bamba lukano business. So bazangi ba offrande, il faut pas ba critiquer ba source. Non, prophète Denis ça la télévision. Non, on attend qu'il combat muto. Est-ce que télévision c'est de l'argent? Non, maman, est-ce que ton côté a yesouté? Mais yo péché nyango c'est déjà télévision. Télévision n'a rien l'équipe télévision locale. Yo mokili mobimbe lando ba chaîne locale na biso na Hollande biso. Na minute sur YouTube non les cas. Ezali sozo boya prophète Denis c'est indirectement. Olobi? Na lobi c'est mon vieux. So ka bi ba pasteur bazate eza opinion na ye. Abina ba pasteur na ba prophète na tango voyant naza. Aboy. Voyant naza, ne masikatenda za, Francis Joël aza, Maxelo aza, Kiziami naza, le parmi ma père église du réveil, Soni Kafutaza, ma passe à Baoli Moaza, et Jibayama Piaza, Mukunaza, Kakenzaza, Tambweluko Kiaza. Mais ya lobi kisibani nyo sola de ba bazate ya zo monate. Mais pourquoi ko ebisa mutapola pendant que oyebi ete? Mais abi susu abi boya ndima melambondo ekana mai. Eza opinion na ye. Kindumba boza ndeko tanga na abi ba pasteur na kindumba abi mwako ba yako pesele ku to rapport kana video abi ba yako pesele rapport na bitana ki akala so ko tshela biso image wana. Tangela 4 prophètes oyebi ya mboka na biso. O basai. Oyebi pendake osoka prophétiser. Ata prophétiser sur yo Denis Lessi 4 kaka Charles Lessi c'est ok na boy longo la famille na yo pour wana mara pour la série na yo te longo la tika 4 oh venir prophétiser sur yo p nos aboué on va dire oui j'ai confiance je crois 4 gars c'est difficile. Pasteur, l'émission a duré dimanche, mais répète après moi. Nazan Doki. Nazan Doki, tempo. Non, le va vérité. Non, c'est mon 4. Nazan difficile. Non, Luka. Nana ba topio ba kombo soki oui. Te yo ba pia kombo te ngamongo nazo Luka nazo zela to. Nazo témoigner logo moko te. Ngai pe na roti ka tina ndima ka boy bande ko to mona matin midi soir. Allez heureux. Ah, difficile. Oh. L'émission. C'est méchant quand même. Non, c'est pas méchant. La bonne numéro côté oyo ngai na moni ya moti. Na lobi kasi na tanga ba kombo. Soko moni wana na kombo te wana te. Ngai moko nazo zwa te siko yo kozelanga ndeni. Olo ba prophète, c'est méchant. Oui. Olo ba prophète. Oui. Osiko yo zo luka ba prophète. Soko tanga ya ta moi pasteur, oboy pe famille. Pour moi moko na ndimaka ngai personnellement Charles Lessi yo boye. Siko ngai na côté ali ba. Ngai siko ngala ndima na continue. Te ko ndima epete mais ngai na ndima epo na to testa nga na ba Roger Lessi to testa tata wala mais à long to longa été. Mais les restes déjà difficile limisanga vraiment limisanga parce que pas de problème. Ndangela si 5 bons pasteurs oyo yebi ke tango vanda ka bozo tala bango. Yo zo problème noté. Yo tangela 5 longo la famille. Période 2. Oui, période 2. 5 pasteur Mugal. C'est la terme à bêter. Seigneur. Oui, comme tu m'as dit. Oui. Ah, papa, bamela mutu mbondo te. Na lero yo, na komela mutu mbondo te. Basta. Na ibso mukileza kupeba. Nada na posa ko sekate. Mukileza kupeba. Oso tangi moko. Dans le Congo, nyonso yo zaka na pasteur moko na lero. Parce que yo boy Charles Lessi na longoli. Longola ye. Donc ceux qui na longoli ba ta famille wana, yo pena ko témoin. Et ali 4 non orosuka wana fona tanga 4 papa na kotanga nzamba betinga film na koya kotanga ndimi nzamba beto film bat bala banda ko baloba enfin lelo dimanche bat bala ba TV ba pasteur na bango bazoteya na lobi te ki bazama be mais ngai na koki ko témoigner mutu soki na preuve na ito ngana ba totangela ba komona ba soki oui o tchebui ko monter yoka yo cha na koloba na ngai loko te tanga na yo po ngamo na zozwa te siko yo ko expliquer ngani soki na mwa libanda na ondima te kana Kongo elo na ngo difficulté na lo parce que ba passer au so auto témoignage okuta e bablo msuili donc il est difficile
basantu nyonso tozali na bango basila sikoyo nakoya kotanga motu tanto aza na makiona tanto aza na kindoki tanto aza na magie tanto aza na bakisi otangelanga te mpo nazozwa te basali baza na bango je répète toujours laisse-moi arriver je l'ai toujours dit ça m'arrive na bakaboye salanga moi plaisir et en comprendre que Govanda Boué, chef de l'État, la mission 60 ans d'indépendance, Babengi Yo Denis Lessi, président de la République à Lobby, c'est la liste, il y a 10 pasteurs, Bobo Yana Bango, Awa. Naozo papa Kilani. Papa ya Kalawa avec papa Kilani. Naozo. Papa na comme na 90 quelque. Papa na za série. Papa na za série, papa Kilani. Aza série. Après. Azubuka. Oh, c'est chef de l'État dans son Lukanan. Parce que c'est difficile, papa. C'est difficile. Pourquoi Zaraboye? Zaraboye n'est papa. Makamo Oyo, il a moulim, il a compliqué. Qu'est-ce que tu reproches au pasteur? Tout ça, c'est stabilité. Tout comme mélange trop. Parole avec trop de mélange. Parole, moi, c'est dans le parole. Alors, on a mouton, on dit, pour ça, la bateau, on a l'appel à Bandai. Mais naye ko mona jour moko na vanda ndako bona mona frère moi aye ko komelanga ono passe papa naye ko tubela na bi ko tubela pa na ngatenga na père spirituel no tabité naye kala na lo papo na ko misala mabe nini ono omoni mutu songolo anaye ngana eto zala ensemble mais suko ayelinga azulinga mbana mususu manana suko asobeli chip suko ngai suko na kosala ndeni ni papa na miboma na lobela ye obina sanga bi papa monane amubai na yo abe mobali nanga yepe passer mobali siko mutu ana zaki pa nanga lokola mosantu na comprendre bien homosexualité bah c'est les rapports que moi là et puis papa na tout bien oh ça na pasteur non que tout bien pas pasteur na bité non tout bien pas non parce que pasteur na nga ndinga za boto azaki obimana ngai bo sisi bana na bino ba mpate na kolia bo ko escroquer karabino yango Denis le salobi ke alongwe na kana bino yango ndé ça la passe alongwe a changer le camp le côté atiki bino nga zo mona ke bozati Mama Trifani est-ce que bambula nga na otoyebana déjà nga na to so makamba bolingo mais non, je passe depuis les Nazariens Banda. Et les Nazariens ont parmi ma chaîne à dit Bosso. Il y a YouTube. Nga notre solo a bien un téléphone. Mais na bureau, c'est la première fois. Ce n'est pas ça, maman. Voyez, maman, mais na bureau, c'est la première fois. Hein? Au monde de la vie, nayo, nengo zawana. Na bana nzambe nyoso ba olanda biso partout dans le monde. Kolkanisa te mutu nyoso ana facilité on dit mayo. Mama langai, au monde nengo za, eza bana mususu malama mona salité ka mona yo. Mais bato ba yina yo. Bato ba critique kayo. Bato ba finga ko, baza muke par rapport à bato ba linga kayo. Mais ma prophète Denis Sazolo bezana même impact et ça peut ma na ma ministère na bino. Par rapport à quoi? Parce que bana nzambe ba yo kai ba on dit mayo zo landa te ke mikolo. Mais so ki bana nzambe ba yo qui est bazon di mayo. Ezo kitisa konzima batute. Par rapport à nini? Abimi ça sert en la TV. Non, maman Trifani, ce sont des futilités. Viens le Cambon, on est la parole Moussoussou. Mais ma preuve est ma preuve est ce qui abimi si sert en tema michibo lazali. Mamichi bola sa ini. Yene mtasali ki pasteur mukuna zana kashi. Église à pasteur Denis c'est comment wapi? Et bon yo tu na ngane otem tendo. Te yondo za mieux placé. Église à pasteur Denis c'est comment wapi? Bon ninga telemi penja na so. Est-ce que pasteur Denis ça finga ngane bemba Jérémie Maemba? Albani. Moi si naye mama Tinales. Moi si bobo. Avec le respect que je vous dois mère, ya yo ngo. Aibi ke voyant dans oloba. Voyage en tabanga elote. Pour toi peine loko banga terre en réalité oyo krakise pe mutula mboko yo. Anete. Te meilleures en relation hein. Prophète Denis ça va ma relation. Wa batama le kio na maele. Ça va à finga ki alobeni. Merci. Voyant n'importe à l'époque Azaï malade en Afrique du Sud. Au Seigneur. On va tirer poison. Azaï malade. OK. Na koki ko témoigner. Te poye moka loba ki on émission. Na koki ko témoigner loko na ebité. Voilà. Ba pasteur nyon se commence ba beli poison ba lukambonga gouvernement. Ba balanda gouvernement mais na bit na ça ba prévité. Na bi ke via belaka. OK. Mama Tina bayaka na mama Titi Lelo. Azaï parmi ba partenaire.
Maman, à l'époque, c'est moi qui avais organisé l'Iwa à Prophète Jérémie Maïma. Maman Titi, il a payé un billet à $100. Mais via Benanga, la téléphone, c'était vieux. Maman Titi, il a payé 5 $. Maman Titi. Na pesi ba exemple pourquoi ozoyoka Mama Tiffany à quoi ton finga na totongana évangile à Yesu ezokende wapi où est l'intérêt du Christ bato bolanda biso baza ba problème na ba mari de nuit ya ba femme de nuit la sorcellerie est réelle. Ozoyoka Mama Tiffany peuple ensemble ça besoin balanda ngana denile to finalité ngana muku na to finalité peuple qui nous suit baza na besoin ba luka solution baza kata ba problème ngana za na mutu oyo aosukola na poto ngana ndo yo kango histoire aosukola na poto se retrouver na nini na Kinshasa l'impact de la sorcellerie ngana za na mutu za na mbongo na poto azui famille abengisi na nini na poto tant famille komi na poto butali boso babomi eza nini mutabengisa bango peuple wana ezoluka nzambe tozaba makambo te pasteur bo abimaki na mwasi na ye pasteur bo asali makio yango peso compter la Bible nous dit derrière tout acte il y a un esprit lorsqu'on t'a la prophète Denis les singa zo pa pour la boya zo loba ba vérité zo loba esprit ni neza ko animer quoi ça fait mon sel nzambe est-ce que yo kati batu nyonso biso to kamba ka ba batangi koleka biso baza hein et so mona sangwa yo finga moninga ne sango afingi pete ah ouais afingi te oya bandaka koloba mabe Mama Tiffany to ba parenté soko moni mwana na ndako mama tu vois a bandako soko landeli c'est que mwana na nda moi mabe te moi lobi azaki asala mabe a reconnaître ngo lobi asala ki mais biloko bo bomba na so qui vient yanga vieux oncle soit sala mabe à se repentir atika ba misu pe ba se repentir na tala bango aza appareil de mesure par rapport à nini et maman makambo bo sala na ba coulisses il y a net nini mais prophète voyant na lingi na yeba makamto sala ka coulisses net nini bon na tout non eza la question o ba puna ki prophète de nini salba ki est incapable a mon atamoni kaka prophète moko o ya tangi kombo ya ndeko na ye Charles Lesi na tout na yo ozota la caméra prophète de Denis Batounie pesa kombo ya 5 prophètes o bazé lever na mboka o yo ndimaka voyant kolongola yo Polo barotika la kayo moko prophète nazal l'unique oyo sakola makambo solo oya boyo kota makambo ba gouvernement na kendo lelaka ba pesinga mbongo pona ke boa ka misu tete non tokende toke caméra na otala misu voilà obaki ozayo moko ce qu'on a baté o rotanga susu auta wapi prophète Zacharie Mabika c'est un grand prophète azala wapi na kinto na kin azali oh non mais melo et lobby avant ça a peine besoin prophète Néhéma c'est un grand prophète Néhéma sikatenda prophète Néhéma ah mutansa makambo yemonana Maxelo Tunas ten pasteur totenga ba prophète Néhéma prophète Néhéma asasi la té par rapport à quoi est-ce que yokana ratozana ngana Kinshasa est-ce que Mama Tiffany il y a ce qu'on dit les héros dans l'ombre keba na tono etaka makelele ya na elokote tike bala mutu tango zo ganga tono zo tama makelele nani bango monde bayebi c'est pour me dire makele mikolo les pasteur Denis les prophètes Denis c'est le prophète de la nation Néhéma aza na prophète nani sous Francis Joël aza prophète Jean-Francis Joël Tato azali nani sous tokende ba lekebele na yo boaka bango te na sans publicité hein ba prophète baza tellement belé bon là yo loba ki otikala le seul prophète ozoloba parce que otangi ba 5 wana eza pe kande prophète Denis ça ba ki azomona mutu te bon yo po loba ka otikala ka yo Mama Tiffany vous croyez et vous pensez que nga voya icône de la prophétie congolaise icône oui na lia ba kiti na ba mesa ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katika ta saga fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna
kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko olia tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko olia na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources komeka koyede bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sungayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Vous croyez? Non, attendez. Attendez. Icône. Yoka. Omoni. Nauti komona mama nanga zo kita na taxi wana. C'est ma maman. Maman pasteur. Maman pasteur. Makamba mama o basali oye bango pete. Est-ce que biso toto bandaka ko ganga? Combien de bateaux yo yebi ba pasteur, ba prophète, ba servante en bon ba pasteur 5 ba tika na yesu ba bazo banga nzambe oyo pe non ndima otala ezate ko ba bazali mais oyo mona pena ke ba banga nzambe neti ba papa kelani wana ti lelo bazali tanga ta 3 le général de l'armée de l'Éternel Soni Kafuta Rockman. C'est un grand homme. Oya komina Nzambala. Ao banga nzambe. Nzambala eza bon nzambe. Na banzeto azali na. Na koya na émission moko lobelanga ka sur Nzambala. Soni c'est un homme de Dieu. Pasteur Barouti, c'est un homme de Dieu. Pasteur Barouti. On dit, hein, Kizamina Kibila, c'est un homme de Dieu. Hein, papa? Maman, Ngalasi, papa Ngalasi, c'est un homme de Dieu. Pasteur Ngalasi. Aïe, surtout, Oyazaka, ce qu'on t'est, y'en a pas pour ça, pas sur la bilamba. Bosco Kindomba, c'est un homme de Dieu. Non, Nazalaka Fanabilo comme Alam. Nazaka Fanabilo, Bosco Kindomba, c'est un homme de Dieu sans défaut. Mais quoi, Tozu Maxelo. Si le babo, yo moniki, yo posa prophète, prophète Denis posa prophète. Yo moniki ba prophète baza, ya zo mona ke baza te bozo wele la. Eza opinion na ye, caméra zwanga bien. Peuple nzambe zwanga bien. Eza opinion na ye. Mama Chefani, so que lobi ke na sepela kana voyante, eza opinion na yo. So yo sepela nga tata ba journaliste ba sepela ngai. So ngana sepeli na yote eza place msu osanine. Bon sepela no. Mama Trifani, so ba union na commune na Kinshasa ba union na lingua la te. So ba union na lingua ba union na bandalité. Na mboko yo, il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes, il y a solo ya nzambe. So misubo sila, c'est votre vie. Mais prophète voyant, vous croyez que biso tozangi ba relation politique? Vous croyez que biso to ba na ba député te? Mais to c'est ça. Mais prophète voyant to comme kita na suka émission oyo tango oko est-ce que penza yo perso a tuer boso parce que a lobby a testé Charles Lessien a meka et pena tata mona ken an elo kanzam par rapport à ba prophétie a est-ce que yo pena so temi boso prophète Denis Lesibo penda ozana ba bisako la kotandela e penza oyo ba beti na mutute o PCL pena onzamba lobeli yo so ki a seli ki incrédulité en monango le bac a seli incrédulité maman na voyant beaucoup maman na ça
tu es dans les cas babilo côté to zangi bambongo te au moins ba mission ba chaîne nyonso bat ba leka on peut passer oyebi na ko benga yo mama Chifani nzamba la kisingai mais soki yo moko ndimite na fonction de geni Bible obi la foi vient de ce qu'on attend yango na lingaki na lobaki de le début peuple ezolanda biso eza besoin ba costume te ya besoin ba titre na biso te na sala boye na leka boye mama oyebi la fois passée avant ba confinement na banda côté ya la Bukavu namoni mama moko ayebisi ngabi mosai na nzambe na lingio yo sambela mwana ngai na ebisi mama tokende lokola nga naza na problème a Swahili nazui pasteur moko oyo ayebi nini Swahili tokomi wana tokoti mwasi avandi mobali avandi ntango akangi miso na bi mama mwana bino aza problème ya mutu te mwana bino alingaka mwasi kombo mama akangi na bisoki bokola nzanga na Kinshasa pona ozonga soko tali ndako ngo na kota ko bi o ndako ngo tina te mais tangu couple wana bakoti na chambre na bango babimi na sekati lelo oseka wana pesa banani na yebite siko ozomona na pesi ba exemple pourquoi il y a des héros dans l'ombre balobakate. Mais voyons, tout ça na ba situation makamamboka. Ata prophète Denis sa rondimate mais ndongo za mikolo zo sambe pona mona ko zo sambe la trop peu pona mboka. Est-ce que ça ne loko nzambe penza lobeli o signe pour école muta ondimela azate hein wana ka makamanzambe. Tango zo tala pena li sakolo direct on kola lobeli na plateau te mais ndongo zo sambe li sakolo pena ya siki. Oh ta prophète Denis a vandi akomona ko kokisama na mboko to yebi ke za bongo na mboka o ezaneti. Mama Trifani c'est loko na salate na vina ngai tina kozonga na se ya mabele ezali oyo babengaka culte de personnalité. Jérémie Kabamba voyant na sakola liwa ya Mouzé de le début le père Mouzé le père après 7 non attendez wana na komi mokondité après 7 mois président c'est Lokanga to sala ngolo lendote ozo comprendre prophétie eza ya bisote prophétie eza maloba nzambe soki tokomo mikumisa na sala tondimi au sala mena suka no suka ndengeli azo continuer Bible obi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ndeni to bandai na molimo to komo suka na nzoto mama chofani ndeni to bandai na molimo yango na yebisi yo je pense yo moni à propos na utaki kolanda misubabi coroneza lokuta mengana ko yebisa bana nzambe maladi ya neza réel ana Congo eza li prophétie to conseil non na lobeli prophétie na lobeli eloko eza normal oyebi mabe na biso ba congolais tondima keloko facilité ozomona na uti kopeso exemple ka ya chaîne ole nazarien ya biso eleki bon ya bino eleki metango chaîne banda ya bino no esa nini e banda kite na uti kolobango a Denis le sa vient na ndimi viet non na wanga ni ete ka nini vie na lobiango te tango tunga ba prophète na tangi neema bongo te basé belé sur la do tanga na yen ko sala kill sa personnalité te na lobi oleto lo baba buso ba na TV ba bêtise na TV peuple zolanda biso et ana besoin nzambe bazoluka nzambe bazawana na bapoto me vie kanga mabango kindoke kanga bango basi bakoti mabala ba okokobota te basi ba obota bada bakizengi to luka nzambe to tika ba fitilité na Congo RDC il y a des prophètes il y a des hommes de Dieu très puissants très polis très tout parmi ba prophètes nga voyant ça voyant to comme kitana suka émission oyo ba prophète ni ozo ba sala nzambe dans général o mona ki ba bandi na nzambe mais si ba tika ba sa suna nzambe te ba si ba naza pareil de mesure te mabe na biso to kanisaka soki lobi na monisaka aveugle lelo na monisite nde na silité te mama Tiffany miracle comment dit aveugle c'est un miracle paralytique a boua qui beki c'est un miracle mais loko eleki ko bongo lisabato nini mitema eza bato so ba na TVT ba yebanité baza komboté mais soki na ba église ba bato ba banga nzambe merci mais oh papa tozonga na no moi c'est mon que oh papa na biso muku na salaka na ba temps loko la retour à la parole na oyo prophète Denis dans sala mikolo ya nani oyo kozwa
Soko bifozo papa de mukuna pas salaka ba c'est moi zo les kaka na ba TV ba ça nzambe retour à la parole les bouzonga la parole na o ya salaka na o prophète Denis azo sala mikolo koloba keno ba pasteur bo si bo baby bozonga la nzambe oyo Denis les azo sanga na moyo na ngangote na monité là je vous dis clair na moyo na ngangote plus nazo yo kande na mona naza nango na téléphone plus moi je vois seulement des critiques mais conseil comme il faut na monité bon, je parle na lobby bien tant que voyant na monité ba journaliste bo panza ba image partout hein bo sala ngo ta ba vidéo il s'agit na foot bo sala ba vidéo to panza zango na lobby na monité na monité na moni plus critique ah le banete l'autre na moni plus critique hein le quoi toza tendance à Fachina na président sortant Kabila to lukalem suna na ozwa biso po appuyer biso menga na monité yusko kenanga mana Bobby so Fachi bendina Kabila okenanga mana je n'ai jamais été opposant Nzambe na biso azo opposant OK na kota Fachi ben non président Kabila zaka président je l'ai accepté tina mandat na esili na accepté na droit lobele mabete là je dis clair akende asai Moussa na Fachi c'est mon président si est na soutenir je vais le soutenir ndo soutenir sans problème c'est peut mukolo mandane ici là yo comme président na soutenir yo. Merci donc ce to landi pena na CC ezali kamuka ba pasteur ba ko welela Fachi betona Kabila na te caméra zwanga bien na likambo zwanga bien na likambo mama Chifania lobi zwanga très bien ya ko welela Fachi na Kabila na yebite wana bango oyo ngai na lobi na yebi koloba mabe ya bakonza mboka te okay ndenge moko pe na banga ka koloba mabe ya basali ya nani ya Nzambe mama yo eba na basali na Nzambe belé eza misuba oleka na ba TV lokwa biso te me ba osa misala kolekata nini biso na lobi na weleli mutute d'avance makamba politique la lingango na mozindo te okay moi je prie pour na mboka na ngai ozoka mama na sa ngana uti ko sala badon awa so na banzola ki so image au ganga mais na lekisa ngona TVT. Merci beaucoup prophète voyant Tokiti na suka émission abso mot de la fin conseil non n'est pas prophète de l'Église okra sunini kombo na ete ba komba mi pesa nzondo vie peuple a besoin ya Nzambe. Peuple a besoin de sali. Peuple a besoin de fingala entre biso mon côté. Naebi ke yo linga anu makambo conseil to boyango. Mais naebi so tika. Tika ko vie. Tika e personini. Pourquoi ngo dénigrer ba musalo yo moko zo sala? Pourquoi ngo pesa bat musunzela ba finga ba sai na Nzambe place o mabeza te. Vie. Soko zwango na angla bien na petit no angla bien mais so zona ndenga mabe ata na Facebook ebi kenga no to solo na après tout na komela ki o mela mono répondre vie tika biloko wana merci ayoka conseil te wana lobby hein et lobby bisoté hein parce que ezo profiter na biso. Est-ce que vous savez groupe moi ba sala nzambe ke oluka ebo pekisa point nini mais bo ba sala nzambe beaucoup tani tendenga bandisa sotsango yemo bino netu yo kozo ba prophète ba papa bosangani ba prophète Tatou ba prophète Neema bosangani pe aboke luke muninga na biso ezani ezate mama na ngai tawana ezate. Est-ce que vous considérez pas spirituellement bon tout est-ce que nkolo makambo na sengi bana nzambe nyonso oleto bwaka bambongo na biso na baba na musique ya pelo kwa ko soutenir hein eza ko soutenir et ko sala bien vraiment ceux qui soutiennent à eux et awa eza sango malamu pété ami vraiment beau soutenir na moni ba bureau nyonso climatisé ceux qui pe na couloir moi na nzambe moko atelema biloko la voyance qui appelle mama chifaninga na ndimina somba ba kiti ya couloir ezakali pamboli nzamba pambola biso nyonso tolanda ka chaîne les Nazariens et numéro ya voyant prophète Jérémie eza 081 375 27 94 081 375 27 94. Oya na question nini komela na WhatsApp benga ngai nzambe apambola yo.
Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était le prophète voyant face à l'actualité, à prophète Denis Lessi, dont nous saluons aussi à passant. Est-ce que le prophète Denis a la vérité? Est-ce que la vérité n'est pas vraiment la temps? Et c'est là l'obé là parce que oh il y a zone l'obé là, ils ont touché plus passer dans nzambe sous tous en nzela to koyo kapendra passer dans nzambe ils ont chauffé bango ba poumon. Ba faut c'est tout qui là bango peut espace ba loba parce qu'ils ont loba les hommes de Dieu. Vraiment c'est un peu ça sur une cola sungi to qui peut ko yambaye papa Denis Lessi parce que to osenga kaka émission na yema. Alors il a tout osé là. Tout osé là kaka ninga la kaka émission le prophète Denis là to Hollande émission papa to landaka les Nazaréens d'habitude au Hollande. Ngano to sur la kana zaka na poste na ngai kino ko ibisa ngai Tiffany yakana celui habito na plateau pour to pambola ba pour ba question eza awa non na monde ba tunia ngote ba question bene échauffer ça rabato que le Seigneur nous bénisse maman Betty Kokele ya papa Kazadi que le Seigneur vous bénisse maman Foura que Tabou na papa Kaïs que le Seigneur vous bénisse, Nekab depuis les États-Unis, bande de Cognon surtout, papa Guy là-bas, la maman Lolo, Nzamba Pambola Bino Mingi, Nzamba Pambola Bato, tout Balandi Bisso, Yves Bolofa, derrière la caméra, Alain Kiakala, et puis Zikri, Nassima caméra, et puis Banananga, surtout Bazali, na Oisika, Bajoua, Banda, Zambia Pambola Bino Yamingi. Ceux qui est sur la unité pour s'abonner massivement, écoutez la Mikolo Koya. Voyons, merci vraiment. Merci maman. Alors, Mikolo Bakochaka Kaboya. Ah, moi, j'étais malade. Merci. Nzamba Pambola. Mais makambo elobama ya kofinga ba pasteur eza na lokuta so emisho basa mabe batu nyonso te ba bimisana no na monisa ba aveugle on a lobisa ba baba ba ki ozana ba aveugle okastomona bazana bango pete o mabe na bango comme ça ya batu nyonso makambo nyonso ba asaneza na yebi yango te mais on s'appelle journaliste bukoye ozoboya makambo nyonso to kofendeli ça na bongo so ya ba critique oui. Mais il y a prophétie pendant bon tata. Na ebi na loko te. Ya on te pousse un petit peu ba konjamboka. Te courage pousse. Yo po ibana ba konjamboka ti. Na musana ti. Courage ko pousse. Oza député moko ibana te. Azali. Ni ministre. Merci ko. Donc déjà on est zakaka courage te pousse. Kuluna kutu président ebi ke kuluna. Président bi ke na mboka kuluna azalaka ya na sens na bête. Merci. Shalom, fidèles téléspectateurs de Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Eléper Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous accepterez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique donc moi tokota ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens
famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens news n'engue ba combien wana au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou puis, on s'abonner. Ou puis, de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible Ngolo. Bible la certifiée. Bible la princesse de l'éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au Landio table sainte au Landio mission ka au Landa oyo attaque au Landia muke oyo donc cliquez lien où ils en a sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo yemba. Nazarien. On taba mawae. Ayo kelinga